na pesi ba résistant nyonso pa e boyingeli na pe bino mbote na ye pona ebisa bandeko oyo bazalaki na Moïse Katumbi o azali association de malfaiteurs vendeur de poissons salés ya Thomson na kati ya Lubumbashi bandeko Nasir bapozaki question bapozaki Moïse Katumbi question pona mwasi na ye mama bana na ye bomonaki Moïse Katumbi abandi kobeta munoko pona kopesa réponse soki mwasi na ye azali rwandaise nasi bolandaki Moïse Katumbi abandi kobeta munoko ekomaki na kokoso pona koloba nationalité ya mwasi na ye mwasi ya Moïse Katumbi papa na ye azalaki kosala na ambassade ya Rwanda etake consulat papa na ye azali tuti rwandais papa ya mwasi ya Moïse ali tuti rwandais na yebisi bino clair mama ya mwasi ya Moïse azali tuti burundais donc soki otie tuti ya Burundi otie tuti ya Rwanda otie tuti ya Uganda bazali batu moko bazali banolitique bazali batu moko batuti oyo bautaki na Somalie bayaki na bangombe na bango ti kokota ti na Burundi kokota na Burundi ti baye kokota na Rwanda baye kovanda kokota na Uganda nationalité ya mwasi na ye azali tuti papa na ye azali tuti ya Rwanda mwasi ya Moïse Katumbi mama na ye ya mwasi ya Moïse Katumbi azali burundais ya tuti azali tuti burundais na tuti ya Rwanda na tuti ya Uganda bazali batu moko banolitique batu moko Moïse Katumbi azali juif zambien mwasi na ye azali rwandais burundais parce que papa na ye ya mwasi ya Moïse azali rwandais tuti papa na ye mama ya mwasi ya Moïse azali burundais mais burundais ya tuti ya nolotique papa ne pas azali nolotique ya Rwanda tuti mututi papa na ya mwasi ya Moïse azalaki consulat na ambassade ya Rwanda na Bruxelles na Belgique toyebisi no clair Moïse Katumbi ndenge azali wana pas question na makambo ya Congo toningie na Congo te ba peuple nyonso congolais pa ibozali na kata kele mutu moko te a soutenir Moïse Katumbi azali zambien juif azali congolais te Moïse Katumbi azali mutu Hippolyte Kanambe soki Moïse Katumbi totiki ye barwande tuti bakobima na mboka na biso te po mwasi na ye azali mwasi ya Moïse Katumbi azali camarade ya mwasi ya Kagame yene mutu asivera biloko nyonso ya Kagame na mwasi na ye ba matière première na biso na mboka na biso kuna na Lubumbashi mutu ajiraka mbongo wana tu biloko tu ezali mwasi ya Moïse Katumbi oyo azali mututi azali tuti azala burundais mais burundais ya tuti parce que papa na ye pas azali tuti ya Rwanda mama na ye tuti ya Burundi mwasi ya Moïse Katumbi pas question Moïse Katumbi peuple congolais bofungula miso
Kabila père Laurent Kabila tangu ya yaki amemela biso ba Rwanda na sima mukongo kaka ndenge wana pona nini tolongola kaka balongola kaka Mobutu akende balembi sikoyo bango wana Hippolyte Kanambe yena complice na Moïse Katumbi balingi basala sujet wana lisusu Moïse Katumbi akoma président pour protéger Hippolyte Kanambe, à protéger ba Rwandais bazala mboka na biso na occupation rwandais. Ne baningi ko bavanda na mboka na biso po bakokisa mikano ya kokabola mboka na biso na biteni bandeko. Moïse Katumbi pas question mawa elekate mawa elutate oya kokuta na Moïse Katumbi na couloir moko na fopa oh azute je vais avoir que Paris Bruxelles bo liaye bo titre la etante mbongo wana ezali mbongo makila bandeko o bozaki na Genève ezali mawa mingi pona bino ba congolais eza soni na miso ya peuple congolais nyoso na bato akini ba seki bino bato ya poto na ba faux journaliste ba journaliste ya matolo eza soni boke ko sangana na Genève bozo ka soni te po ba pesa bino mbongo bozo ko na Moïse po apesa bino ba mbongo ba miette et pourtant mbongo wana Moïse Katumbi oyo azali Zambie juif ezali mbongo na biso oyo ya yibaki na Congo aboma bato mukungubila aboma ba combattant ba loin Afrique du Sud po ba kena Lubumbashi abomi bato ndenge na ndenge bango na Hippolyte Kanambe azali beau-frère ya Kanambe parce que moi si na ya azali Rwandais ale siko boningi nini toloba wapi tolobela bino na mouti na bino ou tolobela bino na matoi est-ce que bozo koyoka te bino ba congolais na moni nyangala kata moso abibi na France chemise ya malonga lati kutu te muta souffrance muta pasi muta nzala ozo koloba Moïse Katumbi na Félix ba osala réunion na France oso bakati mutu ange oso bakati wangenga te yaka tozo angenga tolesa yango tala nyangala kata oyo yo yaka jour wana na si angenga na yo oyo koloba so bakata wangenga te nde jour wana bakokata yo réglementaire yo moko liango na monoko na yo bolole moko boy muta pasi muta nzala tala ndenge chemise olataki omoni yango te olati chemise moko ya malonga te oza na souffrance oza kosala babandi video ya koloba boya komenase Moïse Katumbi tokotala na France nzale kosala yo bapeso bamiete kende kozwa mbongo ya Moïse Katumbi bana misala ya Moïse Katumbi badomestique bote na soni te bino boki na sale wana o boki na sale boki bamboka partout badomestique banyangala kata bakompani kitunga bamiyibi babande criminel bamiyibi lokola bape koyiba na magasin sila ale bokomokola na Moïse Katumbi bote na soni te bobundela mboka na bino eza na problème mboka eza na occupation par les Rwandais boza wana na Moïse Katumbi ezali soni bato baseki bino bato ya nzala bato ya pasi bakompani kitunga bamafiose bakompani kitunga boza kotambola bontaba likolo ya monga bamiete ya Moïse Katumbi ayiba na Congo eza pasi toseki bino nde bovandi na kati ya sale wana bovandi na kati ya sale wana étranger moko la Moïse Katumbi zambien tozala bezo to bengala Hippolyte Kanambe po azali Rwandais aza bovanda na biso sikoyo bolimi ozo susu Jeff Zambie bote sur le pouvoir akotika ko koma président na Congo te boza ko passer temps la bino pour rien na ba faux journaliste ba internet wana o boyi ba Moïse Katumbi banyanga la kata ba mumbafu bozi Congo les a ko na bino boza ko reverser bino bana poto bakene pa Moïse bote na sonité bino vana na poto bano baza na kini kutu ba na nzala me baza ko nima babima libanda pona ko sa souvent populaire ba ko libanda baza ko marcher baza ko so masasi
bakokufa mpona mabele na bango ya Congo. Mais bino oza na poto awa oza na facilité ya kolia, oza na ndako ya kolala, leta kofuta mangoya. Mais bana bakofuta mangoya te. Mais tomoni bino batata mobimba bakomosa ba campagne ya Moïse Katumbi. Toza komona bino botondi wana po Moïse Katumbi pe bino ba 150 €. Ape bino hotel bokolala. Mbongo na 150, ape bino soki 750 € na hotel bokolala. Ba mbongo wane ko sila kalate. Toko tala bino boko nzuluka na poto. Loko bolingo sa misala te ba paresse ba kobo fatigué. Boko nzuluka bobini baluka vite ba paresse ba goyi. Kola na mbongo Moïse Katumbi. Moïse Katumbi les Zambie jif. Mwasi na ye azali Rwandais. Mwasi na ye tobenga ye Rwandais. Aza Rwandais. Parce que papa na ye, papa ya mwasi ya Moïse azali tuti Rwandais. Maman na ye azali Burundaise. Maman na azali Burundaise ya Burundi. Tuti. Maman na ya tuti ya Burundi. Maman na Burundaise tuti ya Burundi. Tolo bana matoi na bino boyo kate. Tolo bana muutio tolo bana bino matoi. Boyo ka nanu. Nazala mingi te bandeko mutu moka soutenir Moïse Katumbi te. Pas question. Et c'est la Félix Tshisekedi. Mutu moka za na sima mokongolais te parce que Moïse Félix Tshisekedi azali mafiose aza ko soutenir Moïse Katumbi dikola ba mbongo ba association de malfaiteurs bolia mbongo ya Kanambe. Après on sort na poto réunion ne ko sala mate oya réunion obokolo bana ko sala mate ingeta